Mbote na bandeko nyonso bazolanda biso na mokona lelo ezanga bibino mami Sendeke na émission na biso elamba ya bana poto. Émission ya biso elamba ya bana poto tolamba nini? Mungusu ya mai. Mungusu na biso ya mai yango. Taniza wow, oni mungusu na biso ya mai yango. Tolamba yango lelo na bandenge mususu tolamba ngona musaka. Nalamba ngona musaka na ochangu na ngai. Mungu na biso ngai nanga zaki ya fin na sukoli yango bien adongoli na sukoli bien atangi na congélateur yango mona oza boye. Tocha aubergine na tungulu na pipi na biso mubesu na ndembi na céleri na biso. En plus dans ça yango na onika yango. Na oninga ba matungulu na ngana nini o nyonso na onika yango apeni na ochango na kati. Bon, tout banda sikoyo elubu na biso ya lelo. Elubu na biso ya lelo na suko na mbisi na biso. Wow, ta mungusu na biso ndenge ezali. Ngamba liboso mona mungusu amai no na mona mote. Ana poto. En tout cas bandeko na gagné na ngai temps na koninga na bana nanu na otia musaka na moto. Musaka na ngai eluba na beso. Musaka na ngai longwa sur la beso. Yana banina kochango na moto. Na kokangama. Malili ikangiango so makasi tango na moyo za kaboete. Wato mikoto sana malili moko ya mikolo awa. Mosaka ya biso awa eza lokola Kinshasa te oya biso eza na kati ya linzanza. Na kati ya linzanza mosaka na biso yango. Na sima ya moto Tempelaka. Pour c'est ça on peut quand moko oui c'est bien. Mosaka c'est bien mais faut sauce pesa la paix. Eza okande mona mosaka ya Kinshasa Yeah, eza mosaka bakomi uti soka Afrika ba Ghana. Bon, ezaka ndemo mais biso batira déjà batira biso déjà na kati awa. Donc il y a la fraîche, c'est pas bioté. Ezaka bien ezaka bioté pour déjà pour na linzanza oui. Yango wana na couvrir yango. Siko nolinga na nika matungulu na ngai na niko tima matungulu bimana kata te na nina nika yango bona kotsa na kati. Lelo na olambela lo na modèle wana. Donc celle beaucoup ils ont tenté pour na la osokola ka mbisi na yo. Parce que mbisi ngo ko kalinga ngo ko mbisi te na okalinga te. Mbisi na okalinga te. OK. On y câble oignon sur place mon quoi. On ça na mulex na ngana oya munini wana na muri ndela ngake ni kama moko ni kama bien. On ça la nga oya vite fait. On muti matungulu ndembu. Chasko tomate. Non ni ki tomate te. Tomate pe na onika. Alingi. Ni ko ensemble tout bien. Makasi na tomate. Après, non, tiens, c'est na ngai.
céleri naliki yango te naliki yango céleri te céleri baseleraki sete ezalaka tala mike sere ya biso ezalaka minene mais solo makasi ya biso siko minene misoloezango na solo te na otya na ai okola na baproduit chimique po yango wana eza na solo te na otya ai na ngai olonga ai na baposo alonga ai baposo na otyaka 4 ai na ai matungulu otie 2 matungulu ndembi céleri ai boniki ai te donc otyaka ai na otya mozimba ntango efina esala na fini yango natie boye apre na kotya aubergine na ngai donc mosaka otie biloko nyonso to mbala moko etokaka nango apre natie aubergine na mbisi ya mai ngai nalingaka mingi kolambela aubergine ezanga te solamba mbisi na ngai mai nalingaka aubergine toujours fo ezala elaka bien natie aubergine ona okata aubergine yango niki totikati yango elemba yango to yango elembaka nango so mpo oniki yango ebima biloko ndenge mosusu so mpo tia biloko ndenge mosusu semeza okata yango boye okata yango boye okata yango boye esili yango wana nazwi ngai na ngai natie nanga otokisa yango te nalingi mpe mpo bangangi na biso apoto awa ngai ezala mpe makasi te ona bona yango otokisa yango natie yango kaka bongo voilà pour moi ngayani yokana mwa moke ona tokisa yango te ezalaki ya fraîche nganga fraîche natie ngai nanga so natiki yango toka pendant 20 minutes sola mbeso ebima mais na otya mpe poudre na ngai nalambelaka wana ekozanga te na mungwa assaisonnement otie lutu moko teaspoon donc na ndambo natie na mungwa toujours mungwa ka ya rose natie mungwa na nga apre naye kotya pe doreye na ngai ezanga te esili biloko ekosala mbisi na biso nganda kati nano pele na yango yana baekaye kasi eza bongo mungu zwaka ozala na ndako muna oza na baekaye nga amonaka ya okauka mbalisolo mona mbungusu ya mai eza te biso otali omona yango emonana ezali olonga baekaye tobona esala kolonga baekaye facile na fourchette mpona lutu ekangami wana efungami mapama efungwami te eza nde baekaye yango ezolongwa wow totandi yango apo tosala yango bien baekaye mpena ndenge ezolongwa
tokata mungusu na biso tokata yango tani efandi nakata yango toza foto ya nini ya mobimba yango ndo mutu mpenza nelo kwa baleine Jono no sa mine tina zenga foto. Okay. Le kulu tina ya. Okay. Mpine ube mnene. Mutu wa mwe wapi? Oh Jeanne. Jeanne dans les parties. Nazaki na nini oyo ndenge mosusu ango esilima mingi moto ofokata ngo boye te natika ngo boye so ezali na nini benge bakata ngo okata ngo katikati boye oyo eza motu nango makasi alo ndenge na kati eza yango wow. Citron, hein? Il y a citron. Voilà. Citron, zélo. Etima moto natima ya moto bisa mefusu konoka na mai ya moto ya moto makasi te moto makasi te che tosezone yango tiango mungwa kitoko lokwa bebe mwana bebe kwami pena totiango kive magie natiango kive magie po non scotch on kalinga yango ndangina kalinga yango po biso bateka mbisa mai ko kalinga yango ngai na nateka bikare mbisa befuna bango boy ya kalinga yango ba biso na mona mbisa mai bakalinga pa mama Claude ele diembera c'est aïe eza na ginger na kati na tangausi on a chino tangausi na aïe donc cube mungu tangausi na aïe chimo muscade unatia muscade po nangeba bakoma boye tusomona mona wabine te yango tambisi na biso achoko bapota atia bapota po amungu ekota na kati sosino ekota na kati ndambo natie 3 kive eza mpe monene natie 3 kive cube mbisi na biso tokalinga ngo siko Tapi na namba mbisi na kalinga to dimaki dia donc tokalinga ngo
moto eza makasi sebela bien eza yango ebela ekani yango bobosana kokabone te na chaîne na biso na YouTube na biso biso na biso nakokalinga mosaka na biso yango na moto etoka yo momona ni mosaka yango ezotoka wow ekomopesa deja kimbo nango deja to mosaka na biso yango omeka kobalola yango nanu aprefera balanga na luka libaya yango mosaka na biso etoka munguso ya mai na mosaka oliango na makemba emebi deja so esika boza bon appétit non baloba mbisi to mbisi ekauka makasi to te ekauka mpe makasi te ekauka makasi okalingi yango me ekauka makasi te nakalingi yango me ekauka makasi te omoni couleur nango ndenge eza ekauka makasi te naolongola nini na biso mungusu na biso ya kokalinga na mosaka yango oyo bon ekalingaka ya makasi te na baluki mwa foto esala mwa nini foto oyo mosaka na biso ka ndenge ezotoka mosaka na biso ezotoka vraiment na kimisi yango tosozana mpona na moscade na njinja na aini na mungwa na kidmaki totyake ngoni mamutu munene motu nango mpena monene oyo mafuta na moto totyango sikoyo na kati ya mosaka mpo mosaka na so deya pesa ebeli mpena sola mobesu nyonso elungwi combien de minutes combien de minutes na plus de 20 minutes plus ça yango efo mpo epanzana te natie pilipili sato dekimagi le goût de ça tala ndenge efandi tala ndenge efandi bino moko donc nde efandi boye soki osebelaki deja nini donc 20 minutes kapa ezongi mpo deja mosaka nange ebelaki mbisi na kalingi eumela na moto te merci elubu na biso yango ezotoka elubu na biso tambwe chepe musa mai na mosaka chepe ya boye ezala te musa mai na mosaka mama na ngai yo kasi kopima po alingi asali commande bato olambela ye na olambela ye ebimaka bo nimero eza na se wana yango na lituma na makemba so olingi tuma te makemba
Tokisa na kwanga na semu ndenge ka olingi olela yango. Nafungula. Tozela makemba otolia elia mana makemba mbiso wana. Elubu na biso yango ebeli. On doit présenter bino. Mosaka na biso na biso na mongusu na biso na obosa na sorry. Invité na ngai azali moko ameka. Awoyebisa bino ndenge nini bimi. Lelo toye na mongusu ya mai. Invité na okomona na toyebita. Ngai mama Rachel na ye naza invité ya mami. Lelo nde na ye okutana na mongusu ya mai. Mongusu ya mai na mosaka. Omona oka na misu boye mais grave mbala liboso ezalaki toyaki tokutaki nayaki namonaki nazaki nayaki omona moto ataba kanisi na mixaka bino ezalaka tellement kitoko. Leo na ye okutana na nini na moto asali commande ya moto ataba wana na mosaka. Donc commande yango wana ezobela mais oyo tosali lelo eza mongusu ya mai. Tomeka na oyebisa bino nde nini ezali. Bomela soy. Bon appétit. Bon appétit. Tozolia. Merci beaucoup. Na meka comme ça. Na oyebisa bino. Amen. Amen. Kuna pesa mtu mkeno. Uchongo wapi? Mtu acha pipi na pesa hiyo. Ile mala makemba. So we'll do a little shopping, we can have our pretty nails done, and our pretty hair. Na semu pesa gua. Na semula ezomona mama na ngai o sauce chepe o balobaka sauce ya chepe oyo ezokopesa mpenza o pimbo suka. Let's commentaire mon moke. Wow. Pipi mobesu. Molambi alobi wa alia mungusu te menga na okama zo se servir. Bilobela. Ate programme ba biso comme to liango. Bilobela. Mais yemo aluli yango ndenge yemo alamba lulu. Ya lamba blo na yemo ala petit blo alamba. Oh ngala lamba ki o biso lo ekotinga te a esimba te. Bilobela. Maman Rachel, tout le monde, au sauté. L'homme se monde na maguna na misu na mnona monté. Il faut la méca des aboués dans la zone de la maman à s'observer comme ça. Yo yam to lo balangai total. Maman t'a fait confiance. Méca nano. Mungusu amai. Ba liboso na mungusu amai. Namona raya okauka ya mukauka pena sepela pena ngo vraiment mingi te par rapport na nzombo. Les goûts de ça. Kitoko wa. Passez vos commandes lelo. Mama Dusi obanga tolia kitoko na moni na kuti tabana yo. Na ozwala nga tela eza yo oseleke mon programme. Bon appétit. Bon appétit. Rien à dire hein. Abonnez-vous massivement à Marie-Grâce Mpimbo pour la vidéo. Tout ça, moment kolamba kotika na YouTube obetika Marie-Grâce Mpimbo elambeli ya bana poto biloko peza na pimbo moko kande kombango eza kombango ezokende vraiment merci. Abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous avez une question, vous avez une commande, même biloko a fait
nazo koassure ozala deux cités. Ma mère Kabe Abina bengaki maman Malewa. Bengaki maman Loboko. Donc ça décité. Omoni kolamba mso abotama nango na msusu baye kolara. So botama eza domo nzamba pesara donc awa vraiment za décité nzamba pambola bino tokutani na prochaine vidéo. Vous êtes toujours branché. Eza ya kobotama. Na kati za na kati na yepi. Vraiment. Bye bye. Bon. Bon zo bima. It's known for its farms, but also Bon weekend. Olia ngote siko zo. Voilà, on va passer là toké. Dans un restaurant, tu connais le beau wapi yokai. Alors ça peut dans un restaurant, tu connais qu'à Costco. Ah, Na Costco. na restaurant, na chinois. Donc on va le beau wapi. Mais on dit ati, là c'est peut dans hôtel na anniversaire va musique ngai. Na lieu de ça yokai. Toi t'as les gars lieu de ça. Mais on va go liate. Ciao ciao.